3 ans exactement. Mes chers amis, Tata Kimbangu est le consolateur, le paraclet, l'esprit de vérité qui s'est personnifié dans sa première forme physique dite Liputa le 12 septembre 1887. Ce corps de 1887 a connu une forfaiture. C'est celle de l'emprisonnement qu'il a connu suite à un jugement inique, invraisemblable, issu d'une décision. Avant de continuer, mes chers amis, toujours Mbanza Ngungu, c'est important de repartir à Mbanza Ngungu. Mbanza Ngungu, il y a cela, jour pour jour, il y a eu ceci, suivant. Ce fut un 3 octobre. C'est demain le jour. Parce qu'on a tendance à vite oublier en fait. C'est pourquoi nous faisons le VAR des événements antérieurs. Nous vous ramenons ici pas le VAR, c'est pas la vidéo sur le voilà la dimension symbolique du pouvoir de l'autorité traditionnelle avec une peau de léopard. Et il y a d'abord les pavés. Qu'est-ce qui va se passer? C'est bon et je reviens. La peau de léopard qui fait partie des armoiries, il faut le dire, du Congo. Lelo, kaka lembo, nzambe ya bakoko atamisaki, na prison, na likolo, na moi, yango toko kitisawa, oya kaya. C'est le symbolisme de l'unité et de la fraternité. En effet, le régime de Banane croise toujours ensemble, unis, comme un seul homme. C'est un peu ça la symbolique au niveau du bananier. Les léopards, fait partie des le signe du pouvoir, le signe distinctif du pouvoir, les armoiries du pays. La natte, je donne ma langue au chat. La natte, c'est un siège. On s'assoit sur la natte, on dort sur la natte. Son Excellence. On va faire un vin. Alors, la maison, père ambassadeur Charles Okoto, Maman Zali, non seulement chef coutumier, mais tout le monde est chef coutumier. Excellence, je vous invite à venir nous assister. Les autorités traditionnelles, celles qui conçoivent à la face, c'est vous qui parlent beaucoup plus du coin, aussi comme celui qui est issu des tenteurs de pouvoir. Parce que faire rayonner donc, construire une pensée, la diffuser, la dissécher, il faut être dépendant d'un certain pouvoir. C'est certainement que ce pouvoir que les autorités traditionnelles pouvaient reconnaître à l'occasion d'un acte symbolique de libération ou de restitution, d'annulation de l'acte de condamnation de Simon Kimbangu.
Mululendo, Kakwizila, il viendra avec toute sa grandeur, toute sa puissance, son omnipotence, son omniscience et son omniprésence. Voilà comment Papa Simon Kimbangu va se manifester. Suivant. Voilà l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, le divin 3O, Tata Kimbangu Kiangani. Nkotulendo. Ce jour-là, il s'est passé des choses extraordinaires. En ce jour-là, 90 ans après sa condamnation, sa condamnation. Voilà cette peau de léopard qui marche dessus, le ngo. Le ngo. Ngo yengosi. Bakanga mabelina. Le représentant légal debout sur un pot de léopard feuillage, et à cela vient de s'ajouter un tam-tam. Qu'est-ce que cela peut bien-il signifier? Mais chez les Africains, le tam-tam participe à un signe de pouvoir, parce que vous pouvez annoncer le tam-tam fait partie des médias. Le tam-tam, c'est un des médias traditionnels. En Afrique, on n'a pas connu des livres, on n'a pas connu la radio ni la télévision, mais le tam-tam a participé, continue à participer à diffuser le message, parce qu'il y a un phénomène qui intervient dans un village donné, par la manière de tambouriner sur le tam-tam, on peut annoncer soit un événement heureux, soit un événement malheureux. Et ça fait partie des éléments de médiation, et nous-mêmes, on travaille là-dessus comment un certain nombre de rites participent à la médiation culturelle. Papa Kimbangu Kiangani. Pouvoir ya kibokoko utana nzambe. Nzambe ya batomoindo yo Kimbangu akufeleki. Soki totelemisiye na kibokoko na biso na bana oyo misatu ya mfumu Kimbangu ye azali mwana liboso. Lokola ye azali mwana liboso, elingi koloba bandeko na ye nyonso bakobenga ye papa. Fumweto na kimweme na ye ya liboso oyo nyonso azali kati na mabota ya batata oyo misatu akobenga Kimbangu Kiangani papa. Kasi kaka ye batomboli kombo ya koko na ye mfumu Kimba. Tango ye azwi kombo oyo bapapa oyo baboti ye bakobenga ye papa. Pe baoyo ye abotami na bango nyonso
na génération na ye bakobenga ye koko kotelema lelo kobima ya mfumu Kimbangu kotelema na ye yango wana biso lelo tolobi ye ndeto telemisi ye ndeto pesi nzela akende atelema azongisa kibokoko azongisa malimo ya bato bayindo kobanga te kota bisika nyonso kata basinga muta kokoka yo azali te ndenge toza koloka lelo na se ndenge nzamba se alokaki likolo mutu akokoka ye azali te yango wana topesi ye makasi mpe tosengi na ye mbonda oyo topesi ye abeta yango tango nyonso tongo pokwa po ete molimo ya bato bayindo ezonga na esika Kongo euti musika pasi eleki lelo ezaleli ekomi bitumba pe ebandeli ya kobonga ya moto moyindo pe oyo kolonga ya kibokoko ya moto moyindo na yango tosengi na papa merci mingi topesa yembote akende kova. Mouya, vous êtes le directeur général de la radio-télévision Kimbangu. Nous venons d'assister pratiquement à un événement qu'on attend, inattendu, parce que qui garderait à votre niveau. En fait, c'est quoi qui est en train de se dérouler? Alors que, officiellement, juridiquement, spirituellement, Simon Kimbangu est reconnu comme tel, chef spirituel, et il assume l'autorité depuis pratiquement plus de 10 ans. Que dire à la population congolaise qui nous suit en ce moment? Merci Mbouya Bangal, vous savez que ça c'est une cérémonie... voilà, mes chers amis, j'en passe de commentaires, je vous ai fait ce live là, simplement pour vous signifier quelque chose. Mes chers amis, ici nous sommes dans le cadre de cette communication suivant. Pourquoi le comment? Voilà, suivant sa divinité. La surprise est allée. Mais évitez, maman Isaac qui se Azali, rapport Nini Azui, et ce qu'on a l'année, ma papa m'a dit, Nabanzembo, Togoyoka, Satan Lobi. Satan en paix. Et a levé, même ma camonio se japoya, promoteur n'a. Tagaye, tout le monde est diable, celui à l'omini, en camonio, celui au Singapolim, celui au Salini, celui à continuer pour vous ça, tu évites, tu as un message. L'enfant à tata, merci papa, nous sommes au bénéfice de Yasolo ezalaki lobi na putu na kimaki na yaki na kati ya ala kapa ezalaka discuter na fandi na ndako antuka namonaki emonisi namoni lion moko ya monene ya mobali. Le lion, il y a eu Ngo là-bas et là les Ngosi maintenant. Il y a eu la peau de léopard et là c'est le lion qui apparaît en Kamba. Suivant. Message à Zémo Izalibo. La lecture est allée. Ngai Satana na suki na nga. Oh ngai mawa. Na biobisaki moki. Na nyokolaki baponani. Komo mabasani ya sande. Oh mana suki. Na lataki poso ya meme kote ya lukola tegi. Nzokanye nazalaki uko ikati na kikomba. Kala lelo nasuki na ngai, nasuki. Deuxième couplet, bangumu ya mboka, bakotisaki ngai na boloko, mpona na mazangu. Ngonga na ngai ezalaki ngonga, mpona kosalisa bana na ngai, bayebalandaki ngai. Poso ya nkoi oyo
papa anyataki kuna nde bilamba makasi mpona mosala kasi tataki mbango anyati yango ngai mawa ngunda abotoli yango kiti nanga atumbi yango nasuki troisième couplet bino bayekolandi ngai ozwaki bomengo na ngai boyebake liwa na ngai ezali mpepo na bino ngai nzete ya monene nazo kokweya bana na ngai bino bitapi mpe bokotumbama namoni liwa bana na ngai nasakoli polele bino basali na ngai bobongama bokolanda ngai bana na ngai misapi na bino nakataki po bobunga te tenor elobi nakoki kosenga bolimbisi te epai ya tata mbangu osi okangi ngai na boloko mpona mabe na ngai esi tokabwani yo na ngai esi tokabwani bolimbisi eloko nini tika ngai nakufa na ngai tikala mokonzi ya lingomba na yo tata mbangu ebele bazali na kati bazwaki biloko na ngai oyebi bango tata pianga nakei kasi pesa bango ngai bana na ngai tikala na baponani na yo tata piangani mpo osala mosala na yo malamu tata nasuki na ngai Bazenoye aloweke bamosusu baza na kati ya lengoma bazali bazenoye ye alobi nga na yebi bango nga na yebi bango bazenoye oyo nyonso ezalaki na mbanzangu me bachef coutumier baye balobi niata poso ya nyama nga mpe na niati na ngai bazene oye kamata mbunda nga mpe nasala nini nakamati bazene oye nzoka nde ezalaki makambo ye alobi sika oyo ye akangami nzete ya monene esali nini betape nango esali nini ebongo musapi chef coutumier baza danger alors eza monene eza mantata yango wana tozali kokende tolingami te kasi fote na biso te biso tolingi kaka loposo mwindu asala nini asepela ekeke ya mina ya nini ya suka kasi biso bato soki basala biso ndenge nini mabe kaka tozela wana tozela te na yango tolandi maloba papa mbenza yango nayebisaki na bamama wana batata ndebo toza na posa tomona teatre wana baza komibongisa
pour la bongo recherche ezali kosalama mingi bato nde baza kosala recherche tina likambo wana ya kulumbimbi esuki papa te nde tozali na mpasi mais papa Fumalo papa Diangenda asali tout loposo mwindu asepela wana toza kozela tolemba te malgré bacrise bampasi kasi na muke tokokende kaka tosilisi na kombo ya tata mwana pe tata molimo sankama. Amen. Voilà, mes chers amis, je viens en fait, vous voyez, j'ai fait un VAR, hein. Nous sommes repartis il y a 13 ans de cela. On a fait de 13 ans en arrière. Ce VAR-là était utile. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les festivités du 3 octobre. Le 3 octobre, en 1921, le commandant de Rossi, c'était un Romain, comme à l'époque du Christ Jésus à Nazareth. C'était un Romain aussi. De Rossi, c'est un Italien. Les Italiens, c'est des Romains. Il avait condamné Papa Simon Kimbangu à mort. Et comme le Christ Jésus, à l'époque, quand il était victime de la démocratie, vous savez que Jésus-Christ est victime de la démocratie. Hein. Il y a eu un vote référendaire qui s'est fait. La majorité de la population a été corrompue de par la séduction. Ainsi, il vota pour libérer Barabbas et tuer le Christ. Papa Simon Kimbangu, cette fois-ci, lui, le Saint-Esprit, le Père de Jésus-Christ, il vient, eh bien, toujours eux, ces peuples issus du monde des ténèbres, c'est comme ça, c'est ainsi, Papa Simon Kimbangu nous a appelé, ils sont venus comploter pour que Papa Simon Kimbangu puisse être tué. Dans un premier temps, ils avaient prévu une crucifixion, mais la crucifixion n'était pas de son programme parce que lui avait dit, il va falloir que j'enferme mon corps pendant 30 ans. Mon fils Jésus est resté libre pendant 30 ans, et moi, Kimbangu, il faut que j'enferme ce corps-là 30 ans pour le libérer. Parce que sinon, nous pensons que l'homme Ndombe était enfermé pendant 4400 ans. 4400 ans, l'enfermement de l'homme Ndombe. J'ai un peu le thème noir, parce que c'est vrai qu'à l'époque, on était noir, parce que noir, qui veut dire négriti, négro, objet de peu de valeur. Mais on dit, t'as dit vozoka, du coup, tu dis tout mianzo. Engo, t'as dit vozoka, quoi, mintungi mianzo. La pierre est rejetée, hein, c'est celle-là qui est devenue la personne de l'angle. Et si donc, suivons donc, Papa Fumalo Diangenda Goutima, dans le cadre du VAR, des événements du 3 octobre, Papa Diangenda va nous parler. Qui dit Papa Fumalo Diangenda Goutima? Dans un premier temps, on va trouver le fichier, on va de la base de données. Donc, alors, Papa Diangenda, s'il te plaît. Alors, voilà, c'est celle-là. Hop, c'est parti. On va l'envoyer. Ça monte sur le compte Wedakuba Télédia Congo, ça dit Godizia Congo. Vous allez trouver là-bas. Papa Simon Kimbangu, dans sa forme physique deuxième, il signifie ce qui s'est passé, il explique les événements du ce qu'on appelle le 3 octobre 1921. Parce que nous voulons parler avec des faits. Papa Simon Kimbangu, quand il est venu sur Terre, il a tout prévu. Il savait que, à l'époque de Nazareth, lui, il savait qu'il va partir, il va revenir. Donc il n'y a pas de la technologie. Mais dans sa génération actuelle, la quatrième et la dernière, il a tout prévu. Il a envoyé les scientifiques pour pouvoir faire des inventions qui vont le servir de support pour ce qui est de son histoire, de son action sur Terre. Ici, bas sur le soleil, entre 1921 et aujourd'hui, tel qu'il continue aujourd'hui en Kamba, on l'aperçoit sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiamen. Donc, dans ce premier temps, ici, on parle des événements du 3 octobre. Papa Simon Kimbangu, dans sa deuxième fois, Papa Diangenda Goutima, vont le détailler. Mais avant de cela, s'il vous plaît, Papa et maman, oh Dieu nous aime. Papa Kimbangu nous aime vraiment. Merci sa divinité. Nous sommes ses disciples, nous faisons de faire sa volonté et il nous inspire. Dans cette inspiration, ainsi donc, je vais te reporter dans le fait toujours hein, de Mazangungu, ou parce que d'ailleurs, vous vous souvenez, Mazangungu, c'est une ville extraordinaire où il y a plein d'événements qui s'est déroulés sur le guimanguisme. La toute dernière, c'est celle de la date de la décision 48. Vous savez, la décision 48, ben, c'est 48 ans. Dans les 48 ans, Papa Simon Kimbangu en prison, dans les 48 ans, quand Papa Diangenda Goutima a 48 ans, le Christ Jésus vient visiter Papa Simon Kimbangu. Il dit, mais Kimbangu, vraiment, toi aussi vraiment là, tu trouves trop, sors-moi de la prison. Papa Simon Kimbangu dit, non. On s'est convenu 30 ans et 32, parce que à ce moment-là, 48, sa deuxième forme physique, Papa Diangenda Goutima a 30 ans. Voyez-vous? Et c'est à la décision 48 qu'il vient prendre à Mazangungu, il vient dire, l'amnistie générale, tous ces enfants, qui sont hors d'état de nuit, qui étaient sous pénitence, ils doivent rentrer au bercail. C'est la décision amnistie qu'on appelle la décision 48. Ainsi, chers papas et mamans, on va vous le retrouver pour pouvoir
suivre convenablement les faits historiques. Parce que ici, j'ai eu l'inspiré, l'un de mes conseillers politiques, parce que moi, les inspirés de l'église Kimongi, c'est une carte des quantiques, j'appelle mes conseillers politiques. Moi, je suis un Diakongo, je suis un politique, je suis un spirituel, je suis un scientifique. Je travaille dans le cadre de 3 PDSP. Donc, le cadre de 3 PDSP, le pouvoir spirituel, scientifique et politique, c'est notre agrégat, en quelque sorte. Ainsi donc, on va pouvoir aller voir ces Papa Diangenda Kuntima quand il parle des événements de ce qui s'est passé donc le 3 octobre 1921 à Mbanza-Ngungu. Mais avant cela, parce que c'est l'anniversaire, j'ai eu tout à l'heure que j'ai eu l'inspiré un de mes conseillers politiques, Papa Simon Manzenza, celui qui avait capté le cantique « Venez voir, venez voir, venez voir sa divinité ». Il est venu donner un opus encore extraordinaire. Alors là, franchement, ça, il n'y a pas de débat. On va pouvoir l'écouter avant d'arriver parce que c'est la chorale de mon épouse. La chorale de mon épouse, les Bana, Balanga Nzembo. C'est le Nkamba aujourd'hui, il y a que le Nzunganisa. Ils sont en train de parler Nkamba d'une manière spéciale. Ils sont avec leurs robes qui traînent par terre. Ainsi, ils sont en train de rendre joyeuse la divinité à travers, parce que c'est le groupe christocentrique. D'où le Christ est au centre en quelque sorte, dans leur groupe, dans leur chorale. On va y voir donc mes amis de la chorale de dirigeants, Mbanza Kimbangu, donc communément appelé, j'aime pas le terme, hein, Brazzaville, mais moi j'ai dit Mbanza Kimbangu parce que le terme du cerveau de Brazza là me dérange. C'est un imposteur, un usurpateur, il a violé les filles vierges de la cour de Mbé, et depuis là, il essaie de se perpétuer dans ce territoire. Non, moi ça me convient pas. Moi j'ai appelé ça le territoire là Mbanza Kimbangu. Ainsi donc, allons suivre ce que disent la chorale de Mbanza Kimbangu. Ici, ils ont chanté ce cantique qui a été disposé par Papa Simon Manzenza, un des guitaristes, qui vient disposer les cantiques auprès du groupe de Kitty Maurice. Le temps de retrouver. Alors, donc, on se joue 3 octobre. On se jour du 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 3 octobre. 3 octobre, je l'ai posté tout à l'heure. On va le retrouver facilement. Donc, je vais mettre mon compte Godidia Congo parce que c'est plus clair. Sinon, les imposteurs vont envoyer leur URL à eux. Moi, je vais mon URL à moi. Voilà. On va suivre ce que dit mon confrère Papa Manzenza. Suivons donc. Un jour pénible pour tous les croyants de l'envoyé du Christ, Papa Simon Kimbangu, dans le Saint-Esprit. Papa Kimbangu, le Saint-Esprit. En ce jour du 3 octobre, en ce jour 3 octobre, envoyé du Christ, malmené, arrêté, bastonné, comme un malfrat, s'il vous plaît, de ce monde. Oh, un jour pénible pour tous les croyants. On dit bien les croyants, hein? Les croyants, s'il vous plaît. Mingui Kizi, les croyants du Christ, Papa de Lungana Kangani. Un jour pénible pour tous les croyants de l'envoyé du Christ. Papa Kimbangu, le Saint-Esprit. Ayons la foi, ayons la foi, ayons la foi en notre Dieu, le Saint-Esprit. Papa Simon Kimbangu, le Saint-Esprit. Ayons la foi, ayons la foi. Ayons la foi. Voilà.
ayons la foi, ayons la foi. En notre Dieu, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, voilà le patron de la 4e et dernière génération. Ce jour 3 octobre, vraiment, était un jour pénible, c'est vrai, pour les croyants du Christ. Mais aujourd'hui, ce jour devient symbole de victoire. Victoire, la victoire certaine pour une cause juste. Ça devient symbole de victoire pour tous les croyants en ce jour 3 octobre. Mes chers amis, la télé, le programme est assez limité et le timing assez limité. Kimbangu, en ce jour du 3 octobre. Du 3 octobre. Kimbangu, en ce jour du 3 octobre. Kimbangu, en ce jour du 3 octobre. Kimbangu, en ce jour du 3 octobre. Gloire à sa divinité. Tata Simon Kimbangu Kiangani. Toujours le Var. Bonne fête, Maman Mouilou, mon épouse. Kimbangu, on se joue 3 octobre. Gloire, Papa Simon Kimbangu. Mes chers amis, quelle chance. Pénible. Je vous ai vite fait le rappel des événements de Manzangungu. 103 ans aujourd'hui, 13 ans après le 3 octobre 2011. 103 ans, 1 plus 3 ça fait 4. 13 ans aujourd'hui, 2011-2024. Le chiffre 4, le beau, le chiffre de l'orientation. Oui les amis. Ainsi donc, papa et maman, merci à la chorale, le dirigeant Mbanza Kimbangu, le Sédeki, chorale de Mbanza Kimbangu. On va poursuivre notre programme et on va finir avec le structurant du kimbanguisme. La deuxième forme de Papa Simon Kimbangu, en la personne de Tata Mfumalongo Diangienda Kontima. On va l'écouter comment il fait état des événements du 3 octobre 1921. Car son amour majestueux, parce que c'est lui qui est venu structurer l'institution. C'est la deuxième fois de Papa Simon Kimbangu. Papa Diangienda Kontima. C'est-à-dire, ce qui s'est révélé le 12 septembre 1921. Nous sommes droit au cœur. Voilà. Suivons donc ici ce que va nous dire Papa Mfumalongo Diangienda Kontima à propos de cette journée du 3 octobre. Le Kola Iloko vraiment épaula. Kasetangoyo, le monde entier, Bayibi Moutouana. Lelo yo nangai to monene ba kimbangisa soko ba okindo yo zale kimbangisa ba kumona yo lokola mutu na liboma soto na bana classe na biso ndenge boza ko yekola na kamisi Kanzambe en 1916 papa akomagari kama moko na kaina ye na kati na kaina ye adubi ntango mais comme en 1916 au mois de juillet en 1921 makam mabimi ya solo mpasi ye kasi mpatu tuiba esika tuzalaki kokende ezalaka na biso mwa pasi kasi bato oyo bazalaki ndenge bamama mikala ndenge bamimonenaki soko esika nyonso papa azali kokendaka na miziki bato bayibaka ntina te orke yango bamama mikala bazalaki bana basi
bazalaki mibale ye mama Mikala na mama Thérèse Mbonga bana basi bazalaki ni mingi kasi na tina na mosala na bango bazalaki bango mibale soko toko kakete mama Thérèse Mbonga ya kufilaka kuna na mbuka ezalaki na ntina ndenge to okele yango na bande oyo oya juma soko na sanja juin 1921 tango balinga kana kanga papa ndenge yango eninga maka na nzambe te papa pote balongwa kuna na kamba bakana na banza nsanda okwe kusala mwana mokolo moko kumi kasi na bango ndenge bazalaki kokendela ezalaki na bango mwa pasi bakomi na nzela eh bien oyo mvoila etelami soko mvoila yango etelami bokokenda lisusu te il faut botelama ye moko kopesa direction tokei ale mokolo wana nzambe amemi bango esika mosusu na mokili oyo ya biso te amemi bango esika moko ya kitoko ya isengo eh bien mindule ya likolo bango bamoni ndenge bato bazala kobeta misiki kuna na isengo na ezwaki bango bamama Mikala na bamama Thérèse Mbonga na bango batata ndangi eh bien banda tango wana tango bakomi na banza nsanda bamoni ndenge wana balobi ai ngai mama Thérèse Mbonga malamu ngai na kufa na ngai pa bate tango mosusu bisengo oyo ngai namoni na mokolo malelo tango nakojonga na mbuka obene bakotina ngai esika mosusu soko na ngai kubeta mabako lisusu na okisi nzambe na ngai soni banda tango wana ngai nakomona lisusu bisengo boyo te nzambe abongisi likambo na ye liwa ya mama Thérèse Mbonga ezalaki ndenge wana pamba te ye moko soko alingaki akokozala vivante ti lelo ndenge tomoni monument na biso mama Mikala l'âge de 12 ans kasi lelo tozali na 1989 mama 58 ntango nasalaki accident namonaki mwa pasi na kati na motima kasi ntango naye kotala ya solo nzambe azali ndenge mosusu nabutami 22 mars 1918 nakoma na 58 donc nakomaki na 40 ans makanisi moko yango ekoloba na bino lelo te nakoma na 5 mwa pasi na kati na motima kasi ntango naye kotala ya solo nzambe azali ndenge mosusu nabutami 22 mars 1918 nakoma na 58 donc nakomaki na 40 ans makanisi na ngai majungi esika moko yango ekoloba na bino lelo te donc tokoyiba yango kaka mama Mikala asali 40 ans de prison papa Kulutu asali 40 ans de prison ngai na joaki mwa chance na ntina ete nazali kosala esika moko na gouverneur général nasali 39 ans de prison lelo oyo ndenge ezali kolobama l'état belge à reconnaître linguma na biso le 24 décembre 1959 lelo tozali na 1989 tokofete 30 ans makambo na biso mazali kokenda soko botia yango mpenza na kati ya l'ordre moko bokodécouvrir makambo ebele batata na bamama Simon Kimbangu condamné à mort
vous allez koyoka mwa ba bruit ebele ndenge ezalaki tribunal militaire e makambo esalamaka ndenge ya kosilika na papa ndenge alubilaki ndako epasuki portrait du roi ezalaki na mur ekwei na makasi na mabele. Eh bien bapanzani nzambe akosaka te bakendaki kobongwisa kuluzu mpo ate batie ye na kati na kuluzu kasi yesu alobi wana ekoko kosalama te nde batie ye na kuluzu. Un seul sacrifice donc ya ye moko nkolo yesu oyo atindi biso ye papa Simoki Mbangu babongisaka liwana ye ndenge na ndenge ntango bamoni ete baoyo bakendaki kokata kuluzu babongisi ebien ntango bazali kobuta na mbazangungu batie kuluzu wana na likolo ya roli ebien roli wana esali marche arrière eke kukweya ekuluzu wana ebukani mundele mpe abukani likolo. Sika baye koloba ete moyen te or que lobi na tongo le 4 octobre il faut baboma ye basalaki invitation ya bato ebele ndenge balobalaka ete malamu nde gouverneur général a participé à son exécution kasi nzambe azali na ye ndenge mosusu likambo ebongwani ndenge mosusu likambo esalami ndenge mosusu tokóma na 1951 Simoki Mbangu le 4 octobre 1921 nde mokolo wana balingaka nde baexécuté na 8 heures na miso batata nzambe ndenge balobaki nde bakoboma ye donc basi babomaki ye déjà. En 1951 à Tikali na kati na mwanda kuna ye 30 ans le 4 octobre na tongo malgré fungula kozalaka na monsieur Servet oyo azalaki ka directeur de prison kasi na tongo bakuti ye avandi na porte ya ndako na ye mingi na kati na biso tosi tomoni yango ezala bamusicien ezala bamuta bamama bato mingi basi bamoni esika wana papa bimi alobi banda lelo boloko na ngai esili le 4 octobre 1921 au 4 octobre 1951 exactement 30 ans mais ndenge nini wana ndako ekangami ye abimi avwandi wana baye kokutana Kimbangu nani moto abimisi yo nazali ko besoin nde bino bobimisa ngai te navwandi na bino awa mbola ntuku misatu nalingi kokenda esika ngai na lingi na kei nazali na pouvoir na bino te bokamati mosuni na ngai botie na ndako oyo soko mingi oyo tokotyolaka soko moto akoti esika wana te kotala mbala yambo nakotaki na kati na ndako wana ya papa azalaka na boloko ndenge nasilikaki mokolo wana nayibi te bamondele bamonaki ngai lokola soko nini pamba te un être humain bakenda kotia ye na wandako wana na chaleur ndenge wana kasi makambo maso kaka esika wana ote
kasi makambo manso kaka esika wana kuliana ye esika wana kokana kusala makambo ya toilette yo zito esika wana nyonso tu kasi andimaki 30 ans kasi mokolo wana lobi na kokota lisusu na ndako wana te. Eh bien vraiment na Lubumbashi babangaki ba autorité gouverneur Otio Ah, c'est pas possible ça. C'est téléphoné à Kinshasa. Tango alubi na gouverneur général Pétion que mutu wana to yibite alubi akuzara lisusu na ndako wana te. Il faut intervention parce que soko akei boyo bisu to baby. Eh bien, ma militaire à l'état d'alerte. Madame Sousa, je te rappelle, hein, garde les coups, je te rappelle plus tard. Allez, à Kokima, ou bien salle de Kamonaye, Ning Mususu, or que Kamonaye, Ning Zamba Okanaki et Salamaki. Si on a 30 ans. À Kofi, Namokolomwa, Mitano le 12, à 15 h. Ndenge et la Kanaye Zalaki. Yesu Kristo bakanyiye na mukoloma mitano bakiko bomai na tongo tongo babaki na kuluzu simana 30 ans Papa Simon Kimbangu na 15 h yepe akufi yemoko annonce ki tana ye ya kokufa na 15 h Boka kitata sa kwa bango azali vivant yé kakate ekasi batumusu bazali vivant bapesi témoignage ya ndenge na ndenge makama sala makasima to sito yibi batata na mama na poko wana le 12 na lungu na biro na kamati velo pate na kena naga ya kananga na kuma na post pate na kena ku na pesa chia velo isikawana na kanga pate na kena ku tala soko ta mususu na kuku mana mutu alungu na Lubumbashi tangwa na Elizabethville pate na kena kuiba nini ikamizalo kwa neka kuna na Lubumbashi bena Elizabethville tangu na 10 na kiti na velo à peine pour tena kana isika kuna na train mo pepe moko yelinga na posinga na babele e na moni tata moko wasibi velo lituna na ye okay kutona papa kubanga na yete akamatu velo na ngai ngape na tuni kasi yo nani na kumi na train justement na tali la voiture tata moko avwandi abenga Joseph oyo kutuna sangwa tata na yo kubanga na yo te azali na ye train ya mwana kei ndenge ni wana bon ngape na kama tinzila na yeko lubala mama makama na moni se persenga ite nenge mama si ibaki sokori kama nenge toke kubondela nazali kuzila kaka te l'état lo banangai tata no ya kofi kasi le 12 jusqu'au 24 le 24 wana tongo wana na ilite soko loko nini ngana aliaki na keina na bureau na moni gouverneur aye na keye na tela mi liboso na ye na lebi eh bien yozali asasa belina le lubawa na lubaki na gouverneur penye alinga mingi ayibaka ba secret na biso mingi tawo na lubi de yazali asasa alors na moni de atali biso makasi ngape matali miso makasi lokola iloko vraiment épola. Merci.
et à très bientôt.